Ago Plus. Sport. Ago Plus. Sport. Bonjour très chers téléspectateurs de l'Ago Plus Sport. Aujourd'hui nous voici encore arrivés à notre page sportive d'où nous parlons du sport sans fétiche. Sans plus tarder, nous serons bilingues. Lelo toyambi moko ya elongi munene na sport beaucoup découvrir na football. Le roi Tozolo Bela Makamba sport sans fétiche. Tozo kenepe na première édition ya événement na biso ya moto kende ko kundola moko ya mobeti ndembo na tango kala tokoyoka ye tokozwa ba conseil tokoyoka nini moyenga na loba mingi ezate yo muto za ndako landa émission très bien tozana besoin ba sponsor pour l'émission oyo tozana besoin na bino bo accompagner biso na événement tozana le 1er août. Bonjour papa Nangai. Bonjour papa. Vraiment esengomi ya boyamba yo boni nzoto. Nzoto kimezali. Kimezali voilà. Ye akopesa biso kombo na ye ndenge nini a kotaki na masolo ya sport. Donc azobela biso parcours na ye d'abord. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les spectateurs D'abord, je suis dans moi à Kinshasa parce qu'il y a Koli, la beauté de l'extérieur, mais la côte de Kinshasa, où il est marié, père de 11 enfants. Balé, la bêta qui balé, la temps où c'est une qui n'a bêta parce que AHP, c'est qui peut vous mandat. Mais si Koyo, la commune a temps où la bandit sport langa. Dans la bandit sport, et le Baliboso est une ingalango, Nazanaba, Bambutamutu na quartier, où il y a encadré, dans le bala, après bala. C'est que peut-être il y a des bossos, il y a quoi payer tant bailler na 20 mai. Voilà na année nini. Na année 64, 65. Voilà papa Mbutu a joué pour pouvoir tout comme il a dialogue. Il y a avec ça qui Brésil, équipe Brésil na Santos. Il y a quatre des équipes. Équipe nationale na Bango na équipe il y a Bango Santos. Mais dans le Baboui. Après bale wana tukabani na baninga o na betaki na bango na saki na bango neko kota na équipe ya paroisse na biso Saint-Paul parce que na Barumbu il y avait que paroisse moko Saint-Paul la salle cercle Saint-Paul na 61 62 63 o ya encadra que jeunesse nyos tout na niveau ya Barumbu ezala judo ezala cyclisme ezala football ezala tennis de table ezala basket volley tout ezala ki na kata Saint-Paul wana tozali à Saint-Pierre, la commune de Kinshasa, et puis Barumbu est à Saint-Paul. Rien que ça. Où est-ce qu'il y a des gens qui ont ça, nous souhaiter. Voilà, c'est Rombo, c'est Botamaki. C'est Rombo dans nous, bon marché de la Kate. La Ibakiambo, la Dengue, bon marché de la Kate. Nino, Makal, les Alakite, Bumbo, les Alakite, ma côté, nous sommes tous Massine, Bakingasa, les Alakite. Mais sans ça, les Polo, les Alakite, maman, la Bisso, badao saba mtana bango amo pesa kibiso posa ya au centre na kami ko beta bal mingi na terrain Olsen terrain à Saint-Charles entre les écoles terrain na katikati Saint-Paul l'église watungi lelo akati wana yaki terrain munene biso beta to beta ki bale wana na kati école Saint-Paul garçon to zepe ko beta bal kuna to bosa na kiteke to tikaka wana to iko mata escalier ko mata na niveau ya Saint-Paul sipo. Bon, papa Vicky Girongozi, tolingi toyeba olobia mais comment pesi biso penza malamu te nga buta violer pour la yebio mais yo moyebisa ba téléspectateur. Comme ngai Kirongozi Bachafu Victor. Voilà. Comme yo papa ngai na mama ngai ba pesa inga ya bwana. Donc Kirongozi comme chef
Victor comme nazalika mwana mobali nga moko katikati ya basi 9. Donc nakomaki kati na bango nazalaki mwana kaka oyo ya mobali ya mokolo ekanga. Bon nga moko nzambe apesi nga sikoyo 5 mibali apinga 6 filles oyo naza na bango. Dieu merci bazana na bango. Vraiment Dieu merci bana ya papa Vicky Kirongozi bazali nanu un ancien ya Saint-Paul. Mais ebandaki ndenge nini Vicky Kirongozi obeta pe na Wenzori na suka. Donc ebandaki ndenge nini papa Vicky akende Dering na Saint-Paul bozora pe occasion kobeta na Dering à l'époque. Ezwa ko occasion ya kobeta ke yo na Saint-Paul bon Dering obanzi okona. Wana ba vedette nini bazaki na Dering wana. Ba joueur phare ou ba ningi saka Dering. Au bilo gagner qui wana. Nakutaki bakako bazali kidumu bazali mana zali mbungu texte bazali parce que promotion ya défenseur so wako na bien Caro. Bien Caro la zaki na Bakongo personnel bon, c'était comme ça et après voilà premier match na betaki c'était à 69. Nazaki encore Benjamin na carte terrain 69 69 au mona mundenge nini Moscou stade donc bano ali bosobe ezaki match ya butu to ya moyi etaki match ya moyi bon komona Moscou ndenge tondaki wana te so mokala de ta bato simanga zo muka osuba te na bilamba te na suba te bon ba bien nga ya oya tozaki na mo pembe la bi aussi maka mutebe to betaki habité kubanga te omona ba so be so baka jouer moko nyoso wana ko kaka. Mais à l'époque, les Rwanda, ba match à Mindele Pezala qui n'engage les allés à Barcelone, tout ça, période Nabinoan. Période Nabiso, match Zalaki, ba Juventus. Ba Juventus. Brésil. Ba club. Santos, équipe française, il y a Michel Platini. Oui. L'équipe de ce soir. Bon, ba Gouna yo, préférence na yo à l'époque, na niveau ya Zaïre les Rwanda. Joueur préféré na yo à l'époque. Joueur quoi zaki idole nangai. Ezalaki Kibongi. Pourquoi? En tout cas n'apprécier qui est na style na ye. Donc nazaki ko apprécier tant zo beta so beta ça la ngai plaisir. Azo pe ça passe à na 3 pieds, 2 pieds mais à 3 pieds. C'est-à-dire pied zo pe ça passe, pied zo pe ça passe, poitrine na pe zo pe ça passe. Oh là. Encore des pieds ballon ya likolo regarde beta na moto quand la poitrine na ye pe si passe. Donc ça dit attaque idole nangai. Voilà 3 pieds. Hein? Poitrine les OP ça passe, gauche les OP ça passe, droite les OP ça passe. Donc Tokoya Tozoya Malem parce que les a une technique individuelle. Et ça n'a qu'à il y a 7 surfaces de contact qui a joué. Ils ont un moutou, ils ont un pied, ils ont un talon, ils ont un cuisse, ils ont un semelle. Donc, beaucoup de stade. Montez mes obètes. Aux acquis réserve, on va falloir un match. Non, la réserve, c'était comme un match. Et là? Comme un match, on a continué à la télé, moi, discussion, ça allait, moi, 10 minutes, bouquet. Et ça dit que moi, je me donne bouquet, baquet, la cime, on va traiter, bah, dossier. Non, il a fait caca. Premier touche, c'est un gars, ballon, l'équipe nationale, le pôle. Ah, la carte bottine, on a bêti dans C. Elle dit, bon, cette fois-ci, on peut s'engager, on a gagné dans le ballon, on a gagné dans le faut être élément. On n'a pas le contrôler aussi, on va nous diriger. Alors, tant que le ballon, on a vers défenseur nanga na zone si bazo selinga sali na ki toujours n'appel ya ballon na iko dribbler te que pour les segna dribbler attaquer et ça qui sont na moni que position de ballon te il faut na ça l'appel c'est-à-dire na pesi passe pour bazo c'est la si ma défenseur tant que ça passe pas directement là c'est déplacé na ki mba mingi te mais na zaki na vitesse ya sprint c'est-à-dire il y a déplacement vous tina na ko permettre de recevoir ou dans ça la retraite na ba bien nga mo oyo bazalaki ba ko équipier nanga on a betaki na bango na les Rwanda chaque fois soki na sali retrait na ngai tozaka na entraîneur moko azalaka soda comme on est quoi ba les tout monde a tout ko ba chuter azalaka ancien joueur à Union bon comment coach yango azopesa no ba mayele wana coach wana azako pesa biso mayele wana azalaki asudaka kobola mais comme on est dedans azalaki ancien joueur ya Bilombe ça dit Union Bilombe
Bon, si quoi yo match en haut, au tient combien de buts? Match moi on a tia 3 buts. 3 buts. Yo moko. Il m'en a pour la 3-0 na yo. Et influencé que vous bas on a des rings match en haut ou bien des coquins des rings na les agnes. La ngaki na kota na vita. Nga moko la vita. Ko la teka ko baza na barumbu. Maungu na barumbu, mwanza mirage na barumbu, la préférée na baninga nanga oyo bona kona na bango na misaki na bango beti na no côté. O jeza na kito. Ena yake kota na imani. Hapo maungu ana plaque na genou na yeye. Abi na pesa loki ile atebeti kama kebanda na kiti pe na se tambolea ya binga bi. Est-ce que na kati yote papa Viki ba recruter ki yo ou bien yo mo kene na sentiment. O elengeza ka ba recruter yo. Tenga mo na keneki. Okenda yo mo koluka musala na ima. Musala ima na mo keneki. Donc kuti na kuti mo collègue na maungu. Na kuti avani na tribune. Abi na sala ki yo kita. Ngamo na kiteki. Akomi kuna ayabinga batu basainga iba test moko le passer ki wana entraîneur tambolé a monisco que parmi ba joueur bazaki bilé nga pena kutulaki yayi amoko kolenga kolandanga na batera nyosto ba position nyosto asaka ba test la position moko nyosto osona sali boye na kangi asali ba kangi abina ngabi fanda ezaki 4 équipes osala sa entraînement oya kolanda chaque poste atie joueur na ye pour quand chose à 10 tu dis du bouquet alors changer au fil de minga après si ba défenseur et nous toi ibana à côté sur OK mais va ko côté nous sommes pas bon ka c'est pas parce que nga défenseur na bomu bango mais à l'époque là présent vous êtes présent c'est la présent président à Portugal azali na mbungwa akina mbongo ko sosimati ko Mercedes oh mukolo sosimati Portugal bamwana ka mama poto bana mama poto bango wana de bazalaki président nanga à partir ya mama CC azalaki ndeko na ye yango wana moni kotaki mwa masolo ya tous les donateurs na biso comme nani Kongolo le fils voilà alati kwa papa azalaki na ye na kote ya bandeko ya vita bon parce que yokola mwa bien banzela mibale. Mais tous on a nous sima muke na Barumbu na Saint-Paul qui c'est zalaki vous en savez pas qui c'est na ba match en tout cas pour la ngamo ko mo la kisi boye peut-être moi muto ndenge na ye mais ya la saluté parce que muto so sama comme na ye akola saluté oyo linya muté bon qui c'est ensemble l'équipe ezalaki qui avant mobeta bopa kola mafuta bomela ta mai tobolata kaleso to so eloroni côté wana ezalaki mais ngala tike kokota mokapate ezalaki neti nini pesa biso na ndakisa c'est-à-dire ezalaki kaleso ya mama ya mwasi oh faut bolata yango bino nyonso be mutu c'est-à-dire so lati la mongolo c'est la cérémonie basali ya mongoli na pesi pe yo bolati yo balati kaleso ka mongo omoni tina ya sport sans fétiche bato nyonso balatisa bango bakaleso wana il faut pas passer la délivrance soki baza en vie donc le 1er août toza na kosenga na bino po papa azoba na biso awa papa Viki tokati na moke lisolo ayebikisi te papa Viki oyebikisi en tout cas nayebikisi te kisi oyo nga nayebi oyo nga natiela monoko nanga ezatanga osi papa Viki ndenge oza awa secret na yo ezalaki nini epesi yo force obeta makasi ndenge wana est ce que ozalaki ola na cimetière en tout cas cimetière natika koyeba yango te nayebi kaka ntango makambo échange mais nazalaki na entraînement ngai moko c'est-à-dire chaque 4 heures du matin nakosala footing na nga baleki bolanda nanu secret moko ya nganga ya bale ye ozoloba na ndenge ya malamu toloka no secret na yo wana loba nanu bana bayoka yo malamu donc secret na nga ezalaki baentraînement oyo ntango eleya comme entraîneur na nga apesa nga liboso conseil ya liboso ezalaki soki nameli masanga na perdre 24 heures botika komela masanga 24 heures operdre so na masanga cigarette na perdre 24 heures tika diamba yo mto za pobeta bale fomela noir omela cigarette pona lia pona mela cigarette 24 heures lisusu soki nakomi pembeni ya mama esali
48 heures. Donc, rapport sexuel, 48 heures. Un coup, ils ont 1 kilomètre. Voilà. Donc, on a ça que nous avons assez discipliné. Assez discipliné, nous avons marié, mais nous avons marié, nous avons koningisa ndako na ngate na ko sala musala oyo esenga na ngai 4 heures du matin entraînement footing 6h15 na komi na ndako 6h30 plus tard 7h moins na ke musala azosala pas entraînement 12h15 na za permanence na ke golia na zone su musala 15h 16h10 na za na collège Boboto na entraînement collectif après collège Boboto 18h30 nazongi na Saint-Pierre na Centrakine. Aki ça sous judo na Centrakine. Donc en dehors ya football to ko pratique ka subilo mususu ko eko ça biso to on na Maradona azobeta makenda su na salle gymnastique abakisa subilo mususu. Azoke ko sala na Centrakine judo. Oh maître Mukuna. Père donc tozo sepela parce que judo wana na Centrakine c'est pas maître Massis. Maître Massis persona makufa mais tout ça na icône moko ya judo ezali maître Mukuna wa Mukuna Antoine yende 8e dan na Shotokan akufi misu mais pasteur yé pas beta judo abuna judo na kiste lokola papa Viki Kirongosi. Donc et donc on a ça que là se sentir capable ya ko minimiser même l'adversaire nanga. Il peut ça lokelo pour ça soupiro. Dans ce balanga bibe on dit que ngai nazali na endurance na luka kai. Donc kai wana esalanga ke dans la résistance. Donc pour mettre à tous les pas de votre toucher na si. Mais sous na si na moni yo. À chaque fois dans le dribbler défenseur, là qui na mouvement ya pas, et puis quelque chose dans ce mouvement le colonne de Bobima. Le colonne de Bobima. Alors le pas le colonne pas télémi et pas na le kanga na musatwa. Mais papa Victor Songi na muke. Qui si esalaka nini na bomo ya sportif, ya athlète, ya judoka, ya boxeur, ya footballeur, ya karatéka, ya tennisman. Qui si? Pour biso tozo ya sport sans fétiche. Donc tolito ba yo mutu ya série wana qui si vraiment pour na yo ezalaka na bale. En tout cas qui si na yebi ya muté soki eza mutu. Ah. Soki eza mutu ndena boyeba ke na kota ki mutu moko boye comme ne qui si. Qui si dans le mutu te? Est-ce que nani aya na maloba moko boke nzambe azalaka te na bale? Balongola nzambe na bale. Ngai nakoli na paroisse Saint-Paul. Papa na père Guy, prêtre na biso père Guy na père Jacques. Balobi na ngai papa ya muninga zali papa na yo, mama ya muninga zali mama na yo. Parce que na maman na ngai bazalaki te. Papa pe azalaki te. À partir du conseil de bala mobimba, ba maman nyos ba maman na ngai. Voilà. La papa nyos ba papa na ngai. Na koli na bango. Donc eloko wana sali nga ke nazala bien encadré. Soki lisolo ezali likambo ya nini na mokili pa papa songolo akoyebisanga ke tala ezali boyeza bona peut être bapapa oyo abetaka bale ya nini soki ya kopasola modération nakutani na bango te epai longa na peti bale. Mais sikoyo toloba boye mais eza mpe na bamosusu bazali kokende na kisi yango tozomona bato mosusu te bakufa na baage moko avant eza barépercussion te. Ma conséquence te conséquence ya famille mususu ezali famille mususu babanda na bana lokoko na bango babani na première deuxième troisième quatrième génération bazaka toujours na masse wana moye balongwa ezala te c'est-à-dire moko na kati ya libota ayeba kokangolaka baninga soki présence d'esprit na yo ekoti ke na famille na biso mabe ezali moko akolongwa abeyi baninga te makambo tosala eza bien te eza molili. Lelo na tuza bien lelo melobi tozala boite. Voilà, c'était comme ça pour l'angai na mona ki fétiche c'est le côté. Beaucoup comme on jamais mutu ada handicapé otire ballon parce que ça sali fétiche ala le tiapi. Bon, neli na kama ba mutu opesi ballon di dada abeta a jongler. Ayebi ya mote mais asali bino kisi alobi pe score 1-0. Voilà. Moto aussi. Te ngai na yebi ya mote. Est-ce que nganga kosala match avec 14-1? Pour tout le monde a vite année 14-1, on peut être sur le solo. 14-1. En tout cas, nganga on a sali au match avec 14-1.
ezalaki dossier ya kolekisa vita na championnat moko soit ya banini baretard na ye na championnat akomaki na point wana te parce que président nani président ya étoile azalaki imalien Mbemba raison personnel matika biso ozomona eloko wana esali ke soki ye azalaka 14 ekoma te parce que bayima na perela wana baki na kati yade moto baperela kondima te ba équipe negani ekolaka na 14 neti biso tobetaki na sorti na ngai na makasi 7 bi contre Atoko natukaja 10-0 tala lisolo mosusu papa atia Atoko 7-0 atia 7 buts na match moko eza secret monene na mona te na poto moto atia wibito moni bakakoko akosote koyenga kobeta coup de tête atie na poitrine na moni yango te mais papa oyo atia 7 buts na Atoko. En tout cas, tu peux na YouTube, tu peux luka ba archive wana parce que madame Kozana ba icône ya boye. Ministre des Sports, notre excellence Didier Boudimu. Tala totala nan makambo ya sport na biso. Sport na biso ezo beba pona ba biloko wana. Ya mwana biso le 1er août to bengisi yo. Mokonzi ya ndembo, mokonzi ya basket, mokonzi oza ministre na biso ya sport. Tozo sengo patrone biso na événement monene toza nango. Donc tozo pousser monter toza na démocratie. Mais tala makambo bini awa 7 bi na match. Nganga monelaka 1-0, 2-0. Est-ce que pour ça que papa Viki ki ongoza tia 7 bi? Atia 7 bi na lata ki kaleson te. Ni toyoki masolo bakala nzo mamoye bandakala kokaza te mamoye ekala lelo bandakala tolala ko hotel Milano moko ezali na Kabambar ba Congo Milano wana balalaki kuna leo ezaki luxe mais bola ta kaleso ya kabanga te ya mama moko ya munene bola ta mais tala occasion eza pona yo mutobetaki mingi na kisi oya kokuta na délivrance ozala mokolo wana tokolobaka sport sans fétiche te mais tokosauve ba âme oyo ezalaki égaré tokosauve ba prisonnier oyo baza na sport. Il y a des prisonniers dans le sport, il y a des prisonniers dans la musique, il y a des prisonniers partout parce que dans le monde entier le mal et le bien ma bena malamu eza dans le monde entier. Papa Viki à l'époque, tant que Betaki, par exemple, il y a bakisi. Tout ça là, et le comment et ministre Kingai na imana celui problème à Kisi. Match contre Manaya, capitaine Kakoko comme il est gauche, à côté de la tribune. Match de ballon mené sur 2-0, et si va le bidon, Kakoko, au ministère, le capitaine, on va la côte. Jamais. Qui les ballons bima yokota habité c'est comme ça toke mi-temps kozonga tozozonga boye babansi sur 10 minutes 2-0 kanga habité na leleli soigneur na biso papa Simo wali soigneur na biso asambi en tout cas na ye bisouté côté wana na partir à monter c'est na boye parce que wana côté donc et là wana sali que kako kaza ko bima ngaza ko kota na occasionné 3 buts. Na 17e minute, na 7e minute, na 2e minute, il y a fait un match. Na 3 buts, on a 3 buts. Dans l'histoire, et ça va babimisi Messi, babimisi Cristiano, babimisi Rafinha, yokutu bayebi yote parce que c'est le plus jeune. À Kota, a occasionné babinyo sona 3 buts. Supporter qui déjà marqué pour entourer stade pour être entraîneur tambouélé personnel entraîneur on a tiré la commune na binanga entraîneur ba yebaki makam tolobaki tokolobela likamu ya Abel na Kaye na sport sans fétiche tala jalousie papa tamboulé ya tikaki yo Polydor po ya sona malima kombo ye
jalousie bandi wana. À partir de hier, dans le banc qui n'a pas de yo beta bale, oyana imana, oti poto oyana imana. Vous allez qui réserve, babi monsieur le mlinga na réserve. Oti yo beta bale dialo à Dieu football. Dans la kaki kabo. Donc c'était comme ça. Abi le kolo bi ozo ali fou, problème il y a te ozo ali fou. Donc pour le dos ali makombo a lulingi na ma ole fou o bazabe ka foule pona koloba na Viki Kirongozi alongwa atika. Tala sikoyo le malheur. Viki alongwe imana ake wenzori beta na lisolo. Tala ke wenzori na kukuta tambwele ya oba bimisaki balongola ki na imana akomi na wenzori bakangisi ngai Kirongozi Lupeta Sakul Nzungu amigo bapesi biso 3 joueurs wana de biso 3 wana tosali Nzungu na gauche nga na 10 Lupeta na droite. Donc ce qui nous a remplacé na 10 nga ke na gauche. Donc ça kaka soki kaka to tomoli kaka mutu Lupeta zo yamba to kwa ki amoli kolo. Donc zo boka ballon la trajectoire da ye ta ba koyaka ko mata likolo abeti pa. Est-ce que ça là que ndenge olongwa ki imana beaucoup tapé na dering? Mais oui, mais match na to ba Lupeta to gagner. Et ce qui ndenge? To gagner 3-0. To gagner 3-0, Wenzori a gagné imana 3-0. Au moins jalousie. Kayana abe jalousie tozo to na sport tozo monango batu musu bazoya na ba influence na sport kolinga oyo te kotia oyo. Banganga kutu bango sa ba classement a wuti na ona maison na ye alobi ke kotia Kirongozi te. Ndenge baboye ki siko imanake ko ka honte. Imanoka soni a partir na ye. Bakati ngai nini année babinanga zo na imana. À partir de là, il m'a dit pas le moyen. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a compris, entraîneur, a dit, je vais le voir qui a salué le hôtel. A dit, n'a pas qu'à botter Nicolas Gonti. Oh là! Tala Viki Kirongozi atika kibale pona jalousie, pona motema mabe, pona ba jida o tozolo bela lelo. Balingite Léopard kende na États-Unis pour na Jonas oyo bazo zindisa masuwa tala kotika na ya balunzu atika likaya akati cigarette abwaki na mai mais ya zui botino abete la balle abwaki moko likola baton moko akena ngona ndako. C'était la fin de la carrière ya Kirongozi. Est-ce que papa Kirongozi au sepelaka qui a gagné vie na yo na sport? Là, c'est que la dernière vie dans le sport, parce Amen. que la connaissance, il y a le sport. Amen. Il fait ça, il a ouverture. Amen. Ouverture, on a la connaissance, on a ça, il a gagné vie dans la classe. Amen. La taxe, c'est l'internat, au niveau, il y a Bandou, il y a Michel qui l'aime, il y a Idiofa. Oh là. La taxe, c'est Kimwenza. Tant que président, on peut passer, il y a Batanga, Batango, on va faire ça. Il y a Batango. Donc, c'est-à-dire, la télémie, la passe na sepela talususu mai musikika na pona tala talent mikolo tozolo ya ba talent mon quoi pesi secret awa Viki Kirongozi ba makambuze belé soki bo sepeli bo s'abonner na Ago Plus bo tinda ba requête na bino po azana makambu belé ya koloba. Azama mbebela bongo sikoyo likanisi nini oyo eza na yo na football ya kala na ya lelo différence oyo ezomona lelo eza nini? Football ya lelo na ya kala ekesi nango na rien eloko ozochange te mentalité nde moto echange mpo nti football ya kala bale oyo ya kala na bale ya siko ka yango wana tozomona mais si comme il commis joueur 2, 3, 4 joueurs, par exemple, pour libérer ballon, c'est-à-dire que donc joueur à l'est, à même la mettre la jouer la balle d'ailleurs, joueur la nuit à mettre à la Kakoko. Non, pas la Kakoko, je m'appelle Viki Kirongozi, pour la mettre à l'est dans la Yébi. Conseil, on appelle ça toujours dans la jeune joueur, dans la bise Kakoko Nanga. Et ça dit que, Pétan Dengue au Yébeli. Entraîneur même dans Bongisa,
que moi ne peux pas ça la beaucoup ça la beaucoup quand on était on ça la Messi avec la pratique mingi so ça le beaucoup parce que Messi déjà à telle on a bakila yo ça on a bakila yo il fait pour adapter et pour ça yo poids kilo et pour ça yo pour résister. Est-ce que dans temps on a pu nous baser c'est nous peut pas score comment le match gagné 1-0 en tout cas la tika ko yo kamote match le beza 2-0 boyebe boyede ko ti bonimi yango ezane mwana apena na yebi yango. Bongo lilobani nozana mo pona émission au sport sans fétiche. Ngai pona ngai ezali pona ko conseiller d'abord bana ba sportif nyonso tout na niveau nyonso na niveau ya sport nyonso tout akamata ye esprit ya fétiche makumba yango bakoka pembeni soki baninga ba secret baya un jour koluka ngai un jour de passer l'émission mosusu boye tosali eloko yango okomona bokosepela parce que ngai nalingi eloko wana te kisi c'est rien bato ebele bakufi ezala na musique ezala na basket ezala nini na baage moko ya moins de 60 ans donc c'est pas normal lelo ngai nzambe aza na ngai na bato batelaka nabi teke ngai nakufa te tout le monde akufa mais natan nango nango koprovoke te okufa kaka parce que osimaki kisi te. Papa Vicky aza awa vraiment na ba age ya komi nango aza nanu pourquoi parce que nzambe azobomba ye nanu bana na ye bazali bana na ye baza ba richesse na ye mais tala bamisusu baboma bana mpona sport mais Papa Vicky aza na bango 11 aza epale ye na kinkole mais bana babi toza na mposa tomona ngo na centre ville bana bazofutela ye ndako awa na aveni ngumu numéro combien papa 84 bloc D. Bloc D 84 sur avenue Ngumu entre Bakomona Kasai Soko ye okomona Papa Vicky numéro na ye pour le 16 ans nyamu mais na ba prochaine mission to retia numéro na bino numéro na ye mais soki oza pe na posa na ye oza na posa ba conseil ba numéro na biso eza défilé wana okobenga ngana zaka na vie na monaka ye nazwa ba conseil mingi pa ya vie il faut kangama mingi na ba vie bongo lilobani noza na mo pona journée munene to sala awa na église évangélique pour le salut des âmes na Kabinda numéro 50 pour la première édition en sport sans fétiche oza lilobani ya koloba wana pona journée wana pour la journée d'abord ekozala pona mena ekozala esengo amen nzambe obenga ye apesi biso likanisi wana bokutani wana ezali biso te mais ezali ye moko kolo asali nini abongisi journée wana oyo tokutana yango wana ekozala esengo ya biso nyonso tozala po tosepelisa eloko oyo na ya mabe tolongola yango oyo ya malamu tosala nini totika makoka nzambe. Est-ce que journée wana ndenge bazolobelela yango ke mokolo yango basali ya nzambe bakozala après prédication wana bakobondela mpona bajoueur oyo bakangami na bakisi mpona bajoueur oyo bakenda na bakisi mpona bajoueur oyo balingi bakende na bakisi mpe mpona bajoueur oyo bakenda nanu te makanisi yango omoni yango ndenge nini mais ekozala esengo ya yo moto oyo oyebaki te opase na délivrance wana nde toyokambola yo yango nde kolongola yo na place oyo oyebaki te yo sokomona kaka lokola oza bien mais oza bien te donc ekozala esengo yaka soki oza na position ya kotuna likambo okoyaka okozwa banumero okozwa baadresse okozwa makambo nyonso tu pour dire ke boya ebele le jour J basali ya nzambe bakotia maboko na biso nyonso to ezala na nga nde nazali awa akotia mpe maboko mpa na nga parce que ngambe na besoin ya namisaka maloba ya malamu mpo epesa mpe malamu na bana na biso na bakoko na ye bana te bakoko kutu aloba maloba malamu mpo epesa malamu na bakoko na biso oyo bazopratike sport bongo liloba nini oza nango mpona coach initiateur ya le sport sans fétiche oyo nzambe apesaki ye vision ya kosala émission mpe ya kosala journée monene ya sport sans fétiche. En tout cas eloko nyonso tu ezalaka moko ya malamu soki ezotambola na balabala epesaka toujours esengo soki mpepe mabe ezali koleka nde tokutani na yo te ntango tokutani na yo coach opesi ngai kaka ntango oplonge nga na kati ya lisolo mbala moko namonaki eloko ya kohésite soki teke o totala nanu te namonaki quand même ke okoti na ligne ya malamu
ngana apprécier yo atukala pa mo yo nzambe abakisa so ba bakanzi amen oyo kozala ke lobi nango tosola oyo lelo tosola oyo eleki oyo lelo toyambi lipamboli ya kulutu Viki Kirongozi yo boza talent soko oza na posa boya tokopesa numéro ya contact ya ingénieur na biso de son ingénieur na biso musicien numéro na ye bokozwa ngo obengi kuna bokozwa contact mpo oleka ndenge moko ya talent aleki Viki Kirongozi tozaka na football te atobeta tennis yaka tokoyamba yo atobundaka boxe judo karaté surtout na boxe toza na moko ya boxeur aza rapproché moko ya boxeur akoti na présidence à cause ya talent awa na club kake kifuta kifle voilà toza na Scorpion Bompoyo aza na Ngola aza na société momba ya gardiennage azopesa formation na judo donc Scorpion so ozolanda biso toza na posa ya ba effigie ya société na eya kolamba ba émission toza nango toza na ba talent ebele toza na ba vuze kalala azoki médaille de bronze na jeu ya francophonie il faut leka na plateau na biso mpona ko éveiller bana na ba makambo ya sport. En tout cas toza na coach philo ya boxe en tout cas fo boya na botumbe oti kobunda boya tozozela bino boya na plateau boleka boyebisa nini nzambe azosala no po botumbe parce que gode mongengo tozaki na botumbe abondela ipo na yo moko botumbe ntango ozoya kotia bandero na yo na kwa ya Kasai Maluku na bondela ipo na yo lelo oganyaki komba na yo toza na coach Silva arbitre na munene ya boxe c'est un ami naza na posa ya komona oleka awa parce que yo na athlétisme oyebi judo oyebi karaté oyebi toza na posa ya kolobela les aigles du Congo. Donc toza na page moko spéciale kolobela il était une fois les aigles du Congo. Président Chimanga pesi bajoueur mituka papa omoni yango ndenge no saluer geste na ndenge président Kabel bajoueur mituka. En tout cas na sepeli mingi d'abord merci. Okabela mutuka ezali teke bokomisa ngo lokola eloko mosusu bozwa yango ke eza litomba na bino nzambe asali oyo koyei kosala parce que mpo moto alongo eloko na poche apesa yo il faut motema na esepela po apesa yo ntango azopesa bino yango bozokisela ye na nini voilà bozokisa ye kozala kitoko mingi kozala esengo mpo ke lobi esala susu bozwaki mutuka poani lobi ozwa kamio te poani lobi ozwa ndako ya monene boye te voilà. Donc, il était une fois les aigles, il faut tout ça la bino émission. Toko la club ya judo o et Salva Viré, Océan, Saint-Océan, Saint-Paul, Mouchetou, ba club nyonso, ba club ya box club Kake, club Nabiso, Dynamo, ba club nyonso. Toko la Centrakine, Negeni Centrakine ezalaki esika papa bika banoke osala entraînement. Toko la papa Mukuna bato baza tout près papa Mukuna vraiment papa Viki ozala ba salutation na bato. Oui, en tout cas nazai na salutation ya bato mingi o bayelinga parce que na kota ba komona ba hotel surtout papa Mukuna na ngai o tozaki na balabala moko en tout cas papa na ngai ngaki to ngala ko malanda ndako parce que na pesa boye osala quel Mukuna papa Mukuna ya maître papa maître. Donc vous avez écouté ces motos que nous avons l'émission nanda ko ya papa Mukuna lokola mona bate to reçoit bénédiction ya papa Viki Kirongozi a okene ko bongisa plateau ko bongisa nyonso pour que to sala émission atasuka ko koloba te mais bana bazala balobela biso vie ya papa baleki ne bazali bana kasine bazali voilà bazali to bako ko pesa biso ba nzela ba piste donc rien que ça ouais makasi ya mwana oyo mutamutunga na yebi makasi yiwana pour le moment abarumbu watikali comme maître yiwana papa la biso dernièrement tozaki na maître Walek yepe champion d'Israël de l'époque a kozana biso en tout cas kozapete benga biso tokoyamba yo soki olingi toya epa na yo tokoya papa René Bonganga tozozela benga biso toya na ndako na kosala émission papa ndoka basele tozozela toya maître Posca tozozela toya maître Boba Miso tokoya soko olingi tosala émission na yo
Ron Bimola Tokoya, Papier Konzo Tokoya, Bino, Maître Pichu Levé Baname. Tokoya, ce bonito ça l'émission, Tosa, Pona Moutounionso. Osa Maître Avocat Tokoya, Colonel Amour Chabani, Bino Ozaki va jouer Nanga. Tokoya, Capitaine Yeti, Tokoya, Ase Casco, Tokoya, Tosa Nabino, Bémission, Batuboza et Belé. Va jouer Nanga, Nyonso va comment va passer. Tous en bossé dans la bino Berger, Isaac, Berger, Tony, tous en besoin pasteur, pasteur Nabiso, un ancien neuf Nabiso na été, pasteur Patim Boy, tous en bossé na yo, sans oublier Wadol Moutassi na AFBM, association de Falbo Moundan, les anciens du sportif club étaient. Mon corps tous en bossé Mondeto, Alou Kuzulu, tous en bossé les gars, Awa Chongo, Bolozi. Tous en poste nouveau les gars parce que boya qu'on peut sa expérience oyo tous en équipe inter pour nous embêter match tous en na poste que nous ça l'émission et pas na falbo bundabi na bandal kuna voilà topé sibino mbote oza une première té et dit kali na biso tozo c'est la bino le 1er août na journée sportive sans fétiche na bo sanité papa Guy Biola le DG tobo sanité papi Derache Tobo sanité, Dipo Blanchard, Tobo sanité, Oignon sur la caméra, Tozan ingénieur musicien, double standard, Prince Bilo, Tozan Oya Bissonio, sans oublier évangéliste et pasteur Njola, Baza Ebele, pasteur Nyonso, Baza Kwankadre Bisso, pasteur Stewart Longoli, Oya pareil événement Sika Bagwemba Bisso. Voilà, Tobo sanité, Tozan concert Yaman Bisso Saint-Tiche. Et Kozala Awa na l'église évangélique pour le salut des âmes. Donc voilà, le 29, Tozana Te na Poko Awa. Ciao, 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 ciao. Ago Plus Sport. Ago Plus Sport.